Bonjour, bana kisasa, bana poto. Lelo na embeli bino babi femme africaine. Azaka femme africaine. Babi femme africaine sera télémi c'est que lelo eza ya kobeba. Lelo eza ya kobonga. Pourquoi? Parce que azana micro ya parti libonance a relekate parce que ba question za ngai mais ba réponse za yé. To yi a pour na vérité ya secret ya basi ya poto ndenge bazako souffrir bandeko na bango. Yango maman bi ya kokite yango mona passer rendez-vous lelo pato sola vérité ya kati. Pourquoi? Ils a basi nyo sauter ba souffrir mibali ils a basi nyo sauter ba souffrir bandeko na bango. Pourquoi? Parce que ndenge za la kaka lelo to partager yango. Pourquoi? Parce que maman le but trop c'est trop, faut que le basco la vérité bozala connecté na chaîne Nabino NG4 cadence info pour moi.com. Voilà, c'est parti l'abondance Azawana Nabino, la présidente des chaînes, pour nous couper sa actualité et valeur. Par moi, belé ba bengi ngapé, babino faut baser belé, balu bina faut koloba. De l'autre nazo melabino yé pourquoi? Parce que yé moropé alembi. Bébé Makwiza, Amanda la Duchesse, Eugénie Missibou, Zina Kousso, Rachel la Médor, Marie Moulouba. Basenga qu'il faut émission et salama. Parce que ba maman est belé, bazo comprendre l'été. Matondo Chodo, Aléli. Et au monde non, faut tout le bela. Faut tout le bela. Et au monde awa pona kolobela. Bonjour maman. Bonjour papa, voici le bondas. Bonne santé. Santé ça va. Nangolo Nzambe. Merci. Lelo tous on a un plateau ya NG4 cadence info pour moi.com. Toye kolobela vérité ya ba ndeko na yo ya basi. Oyo bazako soufi bandeko na bango ya mibali. Na ndenge ata normal. Omoni maître Choura Mbomba. Alors qu'il cambo faut tout le belango parce que n'ata normal. Ndenge za la rande za la kaka. Babi isa GDG. Lelo ne tozano awa lelo. Elo ni yobo meli biso na thème oyo parce que elo se li passe bengle biso mbang toya parce que isa passe o sale yo binon papa na fona le kana émission pour na loba oyo tondimi na mote. Na loba o peut sa conseil isa ko finga te mes conseils pour na bande on biso. Basi comme ça. Première question na pourquoi lelo basi na poto bazana connaissance mayele esili bango bakomi moteur mabe ezani no juste mama yoza moi si pena na place wana tokenda na wana nan makambo eza ebele biso basi au fait aux ala se reconnaissante ça dépend, il y a basi tout est. Ce qui te dit sans basi, to longoli au fait, basi a bien, basaka 10%. Il y a mis thème, basi par exemple, faut pas tout généraliser. Faut tout par exemple, basi même na poto. Par exemple, ceux qui basa 100. Par exemple, ceux qui basa 100, na 100 basi, baka 5% y a bien. Oh, baza soumise na mibali na bango. Le reste, babongo mama koma mité mama be. Na ndenge nini yo santi yango na ndenge nini ndenge ozomona? Makambo eza ebele ba mosusu bakoma kobala ba location familiale, abengani mobali préfère afanda na ina azwaka na mbonga ya location que abala afanda na mobali. Est-ce que ça bien? Pona yo papa yo lobini. Bon, Nassir, pour l'angai pena papa, nanenga ta normal, et ça bien été parce que mobali, à sa mobali, moi un peu moins c'est à la valeur ou ya moi c'est athée, mais pour la suko ya ko, non lobby, bah comment ko bala, ba location, mais suko yo, limbo pena bien parce que bah tu bala bien, bah comment ko bala ba location, na quelle licence? Ba préféré ba fanda na bango moko na bana abengani mobali aliaka mbonga ya poto mbonga bana ekoma ya ye. Na quelle licence? Ba divorce
nazolobela ba divorce lobango pena bato bayoka yo mais nazoloba ti basi ebele ba préféra ba fana na bango moko ke ba fana na mobali parfois mobali mota bengisa na poto abengani mobali wana akoma mabe akomi ndoki makambo ebele wala ezaka ba stratégie ya biso basi okomi ko maltraiter mobali makambo ebele obosani koto uta mobali mota mema yo na poto mbandeko basi to bongwama boluka tolanda nzela nzambe ba mosusu bakendaka église mais na ebité soki tokenda ko chauffer ba église na ebité hein pour makambo mosusu to mona na poto c'est compliqué, c'est très compliqué. Tokoya wana bana poto bana kisasa babi oza NG4 c'est parti l'abondance babi apôtre Kerok ozoyo ka pasteur Daklo pasteur Etienne pasteur Harry Boza ebele prophète Lik babi Boza ebele prophète Diza boyo kaningi mama zoloba bandimi bokona na église bokona kosala nini bandimi babi ato wana vérité ya basi ya poto secret ya basi ya poto yo na yeba mama iloko sepete ngai ndenge zoloba par rapport ya babala ba location siko nesi mwasi babengisi na poto aye ayebi poto te pourquoi ba changeaka ezaka nini yo za mwasi pena foko ke na bango malema ne pas ba comprendre olobi moi muke hein papa comprendre. Merci. Bon, papa Pachi n'a pas expliqué ndenge. Au fait, ça dépend ya basi, il faut pas trop généraliser. Basi, là ba lobaka basi toza ndenge ebele. Basi mosusu, ceux qui ba memi na poto na mboka kuna zolela mobile ah mobile nanga mobile a robeta ba caillou de gauche à droite, a osala na butu ba moyi. Pona ko dwa mbongo. Mbongo poto eza patient. Kola mukana ba 4 heures, ba 3 heures. C'est pas évident. Mobile ake ko sala. A memi na poto. Là komi na poto, ozol la ki sa au fait, ozol la ki sa vraie face na yote. Parce que oyebi que ba yebi si déjà que non, zela boye na boye mokanda, soki boye leur oya ozo mokanda makambo obandi ko changer face. Okomi kolokela ba problème na mobali o boye na boye so boti bana o préféré o bengisa mobali na yo o amemi na poto azali susu mobali na yo te parfois o fana na ndako mobali o préféré o keno fanda libanda o keno kozwa mobali na libanda. Comment faire yo moi c'est ba bengisa na poto hein yo moi c'est bengisa na poto bozaka ba secret hein oye amikili omoni ba minda na palo vandi sandoki ya ozoka doki okomi na bulute yesu te obengisa oso tsike na kini ezaka nini wana secret na olobi wana pena bozoka ba vérité parce que aza mwasi ayebi o nini basi basalaka awa mais ezalaka bien te wana ekomi ba cachotterie soit ofanda na mobali wa bengisi yo soit ofanda na ete. Pourquoi bonzimaka mobali a même la poto après ko changer vie. Au fait la ligne a posé question pourquoi ou bien au ligne mobile wana na intérêt parce que azo même na poto parce que c'est pas normal pour yo qui combat poto et comme au fait là aux à la Brazza ou Kin dans les deux pays mais même Angola oh voilà même dans Angola parce que toza nani moko mais au fait basi vraiment la vraie dessus autant que moi aussi ma cambo tout le monde a na poto ça me fait vraiment très mal dans le sens que mi bal ba koma ko sala ba AVC pour la ma cambo basi o ba location o amemi mobile na tribunal boye na boye pour ma cambo bala et comme il va chantage c'est pas bien les a bien té voilà ngana CPL té papa Pachi. Merci maman toi qui n'a bien monsieur Kitoko la vérité de baki awa tozoloba bozoka maman nga zoloba
il y a zolo banaye douceur aza mwasi adu aza mwasi oyo alingi papa bazala bien alingi bandeko na mibali ba souffrité parce que aza mwasi oyo apesa rapidement mibali valeur a mwasi alinga mobali aza na niveau na ye mais basi o bolingi mobali na yo na ndako obenga ta chérie te mais so bokomi libanda chérie o mobali na ndako oza na tendre te so mo libanda tendre ezaka nino juste pena wana. Basi. D'accord. Au fait, basi mosus bala compliqué. Nandako bo fana na mobali. Au quatre même mobali manzaka te tendresse ezate comme on a mobali aux autres mobali à l'est. Mais ce que papa pachinga ce qu'on a posé aux questions autant que mobali. Ce que mobali ce que ko dulo moi si libanda. O lobani. Moi si. Mais la faute à moi si mobile moi si comme mobile makambo ozo sala olambela mobile te mobile a uti mo sala azo ya ko loba o kene cuisine lamba yo moko en sala c'est moule. Attends, ça se fait pas, c'est manque de respect. Tozala ata tozana poto toza ba miyindo po na biso oyo toza ba mindele te toko zoba ba comportement à 100% ba mindele te. Je suis désolé. Na poto na qui n'a 20 ans. Presque j'ai passé, c'est vrai que j'étais déjà major, mais na coli na poto. Donc, c'est pas parce que na coli na poto que na doit makamboto a mindele ba mindele bazana ba nani ba coutume na bango biso pe tozana ba coutume na biso ezandenge moko te. Donc faut pas tout généraliser ba makambo. Na katiote maman na katiote parce que ozolo basiko basi bongo siko na minute aller moins mireille moins babaki na toutes nos questions oyo na maman Sandrine Mbala parce que yaza maman ya bonzambe lelo moi si na ndako osana mobali akora souté disons nous dans un vie comme ça comme mobali akora susune zaka makamu ya moi si na mobali te. Mais moi si pour na aider mobali na ye azo préféré atika mobali na pasi ya makambo yo disons moi si na kata ndako azo préféré ko sunga mobali na été azo préféré sikoyo ko kena ko tonga susu mobali na ye et pas ya mobali mususu oyo abana ekutu ko soit même place c'était pas moi si wana azo place parce que moi si a ko katsuste maîtrise wana ya basi bozala ngote pona nini. Ça dépend ya biso basi mosusu ba supportera makambo te balaka na ebité ndeni na ko expliquer moto alaka na mentalité na ye na sagesse na ye basi tout oza ba nani moko te basi mosusu bazali ya bien o bazwa ba comportement ya ba mama na biso quoi o ba bota biso omoni ba mama na biso akala balaki ata papa ki kozwa mwasi quelque part azaka wana alambela mobali akipara mobali mais biso génération na biso oyo nzambe na génération na biso epola ba mosusu okipaka mobali te soki boke fête bomoni caméra azo filmer bino bokomi kopesa ba bisou pour lakisa na mokili mobimba que aza mobile na yo. Bah non, je suis désolé. Soit moi si non. Tendresse et bandaka nandako. No ba lo baka tendresse et bimsaka mbongo azando. Ba mama, botika bizaleli ya mabe wana tozo kende wapi? Ngama ko nazo loba na lobi te que naza 100% malamu. Na la ba défaut na nga naza pe na ba bien na nga. Mais papa Pachi ayebi quelques histoires nangai. Tu n'as bien maman. Voilà. Na moi si a posé boena oloba mingi te bon. Pour la Merci beaucoup koto na ngamo na yebi. Ya on ngana tuna susu question oyo eza kotonsa ba maman. Mais obi bien si pe ba maman belé pe na poto ba komi na motema mabe à cause ya bana mibali.
parce que bana mibale pe mingi ba komi na motema mabe à cause basi ezani no juste parce que basi mingi pe ba bebisi mabana à cause ya mibale na bango obi ko traiter moi cité obi ko solo na moi sina su mala ba kitoko te moi c'est comme lukas ko so libanda moi c'est comme ko luka ma maloba mo sala ka ebe bien obi bino basi bolinga mala ba kitoko na nyonso na siko yo lebini na question. Au fait makamona est moins compliqué dans le sens que mibali basi mosusu balaka basi ya bien ba comment na bizaleli ya mabe parce que par exemple mobali a salé coup a changé siko parfois moto o akoya na sima parfois azolinga mais comment tellement traumatisé a généraliser a linga généraliser mibali tout ou basi tout donc c'est pas bien. C'est vrai que bon moto na histoire nae moto na makambo nae toko balbali tozwa 20% ya malamu ata moins 5% ya mabe biso tout ozana ba défaut na biso na ba qualité na biso mais bato mosusu non ba koma à 100% motema mabe na poto surtout biso basi c'est bizarre. Surtout biso basi. Pourquoi bilo basi? Parce que on a raison au bandingona to botanité mo ko kinoa maman ya solo ya kati ya ta normal. Babi let's go association oyoza koréné toujours ba jeune aussi. Pourquoi pas Florence Emenea la fondation na yo maman ku chapeau. Nyonso wana tozo kende toujours male mbese ba konde alonga nzala. Alobaki mingi babi gelo mpete Fabrice mpete bazawana babi 0033 Code de France et mokonani toloba babi to kaka 00244 ou 243 ou neni babi 0033 balobi comment na yeso to lobi Olivier 0033 Olivier on doit tourner parce qu'il faut comprendre les code de tourner dans mokili o yozaka kate 00243 maman moi le tout au sur la boye makamona stoke nango eza normal mais c'est comment et comment normalité beaucoup motema mabe ya mabe esengwanini parce que le na mona moko mon ami balé mon ami Satou comme le HLM comme bala c'est tout possible aux mandaku c'est comme on dit yone mutu okokisi nyoso o tangamaki ya valeur mokili obosani nzambe apesa ka batu o tangami comme ça yango tonga to comprendre na ndenge ya logique nzambe azali na motema na bino ba mama souti na la poto o nzambe azali parce que bokene église e nyoso nzambe ezali nini papa Pachi les bonlas. Au fait, ils ont question. Il y a pototé. Ils ont mité manabiso moko. Poto, ça n'a rien à voir. Au moni batumosus aouta mboka. Peut-être n'enge balubanin. Peut-être à kola mabe. Leur ya au mona poto. A moni ba minda poto. Échanger bizalele. A komi na maseke. Vous comprenez? A komi na maseke a changé face. Poto est troublé. Non. To zonga sima. Net bal faire à loba. Zonga sima. Tela liboso. C'est pas bien. To bon à la mité manabiso. To solo la net ba vraiment maman va lagi au solo la nakala. Et ça bien te. To koma roba la ba nani planning familial et koma mi bali na bino que mon bali na yo yandako. Mais non, c'est pas bien. On préfère que nous bala mais bon, mais me rappelle à l'occasion familiale dans la mairie moitié bague parce que c'est pas normal. Bah oui, n'a pas dit, c'est pas bien. Bah mon sousou, bah comme a préféré naé. Abotaka naé moko, parfois 5 gosses, 6 gosses, mi bali 6, banapé 5. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Si quoi, lors luka mobile ou zoyo, quel mobile on dit ma paye? Ça dépend, bon je sais pas. Pour batomosus, bon je ne sais pas. Déjà leur azot talo ba charge na yo.
ya bana wana oza nango bon bana ngo ya pardon bota 5 bana 6 bana mibali différent est-ce que pour na yo mobali papa pachi eza normal pour nga bena wana comme un système na habité eza normalité eza système ya location boyoka bino moko babisiko basi onga na kitoko onga na silate nde na célèbre no titre oya atobota na odizi de toi elinge silate eza pona ko posa conseil prend soin de toi mais ça na pona vérité o nga na lobaki ya bongo te eza conseil pona basi ça na ngata normal mais bozoka vérité ngi mo azoloba hein ama pasanteki okozwa ku na mobali par exemple oboti mwana ce qui est marchaté mobali ya deuxième est marchaté ya misato faut bongoma o bana obota te chaque papa chaque mois quelle éducation on peut ça na banana est-ce que c'est normal pour na yo papa pati pour na ngai na ebité bon nazo juger na ngati moto na ndenge na ye amona makamu na ye mais pour na nga net bato mosusu balobaka poye azana mwana te soit azana mwana non ça n'a rien à voir. Faut pas vous finir parce que moto soit botate soit azana banate c'est pas bien nzambe moto apé sarabana donc ba maman faut changer to tika makamwana ya mabe bo maltraitera mibali na bino voilà faut bo tikango c'est pas bien faut bo changer merci que c'est pas parce que aujourd'hui ndako aujourd'hui aux autres allocations au comme ko donda yoni yo non ça c'est pas bon to respecter mibali na biso balobaka mobali nzambe pona na sala boso mobali après moi si nzambe ebi pourquoi pour la nini asala liboso moi si après asali mobali donc ça Dieu lui-même il sait pourquoi il avait fait ça donc pour vous montrer que c'est pas bien to bongama to changer to doit exemple il y a maman Rose Ntalou to doit exemple il y a Justine basi ba ebele ba Jessica ba na bosani ba komo net nga moko na mwasi ya nako s'inventer te na mi respectaka Nami respecteur, Tommy respecteur. En plus, basi mosusu, comment a préféré à Texanzo tonae que à Zananda comme mobile. Papa Pachi oza mobile. Au moins il est comme moi n'endeni. En tout cas pour ngai na question parce que ngam na poser ba question mais tu poser une question na répondre parce que ça choque parce que tu dis la vérité il y a ma maman non comprendre te basi msusu mona asala kindumba azo mobile chance mais moi basi msusu asambelaka azo nae mobilité pour nga pena ngina zo solo pe réponse wana na question parce que la réponse ezaka nini parce que déjà to chité comme na suka ou répondre biso yango pour na lelo to suka awa. En fait, les Camerounais, ils sont compliqués à comprendre. Même parfois, je me pose des questions. Moi, sur ce moment, parfois, bolim saraba maman, ils ont offert batoté. Mais ils ont une mission, ils ont des questions. Photo lo bara, tout bim sarama kambo, oyo et ça la biso pas. C'est la vérité. Bah oui, c'est la vérité. Ndenge tozo solo là, on a parti les bondas. Mon konze chaîne.